congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya tolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Bélia Kolanda, émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup aussi à Apocalypse Bella. Merci beaucoup à Yaouli Moucheni Babiko Damboko et Poubelle les autres continuent na Robeta. Merci beaucoup aussi à Mamé Miline Zembamotema Yabatu ya tous Pepele et Mbetolo. Merci beaucoup aussi à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup. Grosse mouline na plateau na zanga mon côté naza vraiment na artiste na biso Tadé de Motikile chef de répétition quand oui merci beaucoup chef de discipline ya Wenge musique à maison mère mais quand moi déjà je dis bonjour Tadé de Motikile. Bonjour la grosse moulure de la presse. OK, merci beaucoup Tadé de Motikile moi un mot na yo na batunyo so vraiment bazozo atanya kolanda émission na biso na Congo France. Mon ngaka Tadé yo ne bolingaka yeyo de Motikile San Pedro l'homme de poubelle dans le moment bébé quoi OK, merci beaucoup Tadé de Motikile nga vraiment na séparation na yambi mingi na plateau nga et surtout na site na biso ya Congo France na sepela rokenda na biso na Watis Zeto menga na sepela wimbela biso nzembo ya Willy Moucheni Koda Mboko yo pour balobi yango vraiment na katakina partout le monde, rien à dire, rien à commenter. Moi ngam na so confirmer on a ba tout bozoratan ya kolanda émission na biso na Congo France na biso rokenda biso na nzembo na biso ya poubelle manga na mbelito pe na poison mais bominga na absence noé likolendi mabumbu na sapatu na mbete zwa liberté trahir koraba sorti nanga na bandaki courage za absence akobanga na mikosaki Thomas Cheli nanga lelale bayuma Boton epesa photographe boulot, epesa écrivain boule, epesa message idée ba de tenter projet ma Willy otambola kate kasio karesaka mabele façon yo consomma love grosse. OK, merci beaucoup on a obenga bango tu ba muswamba ba les chèques ba tamulonga sima yango ezo compliqué bino la grosse mouli na OK na bino na système a Watis Zeto banda bo banda oluka ba interprète lelo ba omona na te bo kina na bino ga likolo ba musomba ba les chèques ba tamulonga sima yango ezo compliqué bino. Merci beaucoup Tadé de Motikile na ebité boni na no sango ya mouvement ya Wenge musique à maison mère. Ouais, sango mouvement musique à maison mère sur le bien. Mambutu zo kidebina kitoko ka ndenge mambo zo kendele to beti partout to beti na ba Nairobi to beti na ba pardon Zambie to beti na ba Kindu to beti na Mwanda to beti partout to beta peso samedi na Fikine donc biso to zo beta trop yango na vraiment quoi. OK, merci beaucoup Tadé de Motikile. Les solo les sous senga no so yambi Tadé de Motikile. Tuni la biso question o balobi Wenge musique à maison mère bientôt zo kende déjà États-Unis, na bité so ko contredinga. Ouais, kalaté to zo kende déjà States par rapport à ba tourner tout au sali après wana to ke States poto si ça maramutu oyo ezali à 7 jours de la semaine pour qu'on attona ba bandule to beta on a to keka te to beta ni biso to kepana to beta bandule oyo avancer mon ndenge pena. Merci beaucoup aussi à Freddy Akimbe, hein? On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci, oui. Donc, toujours qu'il n'était qu'à la tête, les États-Unis, on se va Apocalypse, on comprend donc il y a un grand basketteur. Hein? Donc, Mboka Zapena Kitoko, toujours à la Kalaté quoi. Merci beaucoup à l'objet des États-Unis. On a quelques personnes qui ont confiance, mais des systèmes, il y a tellement groupe orchestre voyagera plutôt les sous-soutés Wenge musique à maison mère sur que bazara na quelques personnes na bango ba yebike neti batade de Motikile so ba kei ba rozonga non neti batade de Motikile so ba kei ba rozonga mais ke bana mususu so ba kende ba rozonga te programme na biso orchestre et opesama na web so pena gete batu bo ba okende intel mais le roi de la forêt na sali sénète to ko orchestre mobimba eza mama mike pas le roi de la forêt si on ba lobby te za na quelques personnes surtout yo nde ozadi ana poste no jamais ku to roki ma poste kenda kuto mais ke bezana batu mususu pe soki ba keta msuno ba kenda te mais so ba monya États-Unis ba otika bango o cité bango parce que o aider biso na o dénoncer bango menga na bike le roi de la forêt au salon pour orchestre mobimba kende fo batu tout bazo temps ba kende pe ba mona pe ba voyager pe no ba miki te bazo pe temps parce que
wenge musique à maison orchestre fongola ba tout ça orchestre ba horizon ba ouverture il y a mon mobile parce que le rôle la fera dans mon thème au fond mon cœur ouverte quoi. Merci beaucoup Tadé de Motiki le cosmo no sala ra musa nga moyena na loba ezate po nga za mingi mingi mutaba polémique té na loba ka rien que vérité mais Tadé de Motiki le loko lelo na yambio na émission nga na site na biso ya Congo France ba question mingi mingi ezala toujours et pas nous na compte toujours ya wenge musique à maison mais ba singa grosse mouli tunya la biso na ba artiste tout yamba ya wenge musique à maison mais que générique lali na ebité soko contadinga côté na ba lobi depuis animateur na bi animateur bazali sous na kata wenge musique à maison mais côté générique maison mais générique lali na ebité soko contadinga ou bien oki ko éclairci na bateau bazoza te ko landa émission na biso monde entier ba doit comprendre que au moni eloko ebeta suka et kopé ma moké après bat ba komo zonga susu est-ce que lelo ti babito bina solo la bien za disque lelo te donc ezelo ebeti bat faut ko ngo jeu temps pemba yoki bat musu ba mi après tant ba comprendre que te ba on ba ventir ba zonga na musu parce que je n'ai que 5 son mambo belé mambo beso to animateur ba aussi la te parce que ba lobeso banda bazala banda animateur tout bazala lobeso ça on a aussi toujours bâton de commandement mo ndenge lobeso zo bois ka cri au sentir que te animateur zo binsa ba to mi pende le loba tout jeune fille tout chose na mo pende te na habité quoi ba mi pende la grosse talara mo pende zo solo là ozo mo la pena que babilo rebele miko to emba su chana se angola za wana se na se ozo mo la que jezaka ka bien tout ko ba zo frappe makasi bazala na confiance à le roi de la forêt parce que tout ba benga générique batala na biso so biso batali biso après bazune ni ba copier so la nezaka ba dériver à blo to beta et on ba beta donc azuka oh la beta ndindi abeti ndindo dans la ndiga wana donc OK merci beaucoup Tadé de Motiki na vraiment ko surprendre bango na lieu de répétition na bango tout ça vraiment na kati ya wenge musique à maison mais likolo penza ya podium avant répétition la grosse mouli on a bino bolingaka na ika sala musala na ndenge zalaka lelo vraiment na royamba plus mingi Tadé de Motiki le mokote na royamba pe moi quelqu'un artiste et musicien vraiment oyo baza na kati ya wenge musique à maison même na bandi nano na chef Tadé de Motiki le na invité Tadé de Motiki to kuna biso vraiment ko chiter na biso na yo l'état na zo batu mususu moi de la fin na yo et puis ma banga to kabwano na nzembo na biso ozongisa biso na nzembo na biso ya liboso yembaka voyembela ya Willy Musheni retour interdit bazwa bakuya lolango mingi batika ponini nga na tinga mangaye bamela na makila na bomona kutu bakabwana ponini na mitungisa hama nalekisi tango na ngai pamba Tala bela buzoba na la tio katia nzoto kotiola na tioli na kona na ope obelo kola me bale kotiola ka seko mama ozwa kinga ina bilembo tela nzoto boni olingi otikanga na bilembo mobali oyo nani alingi azongisa ngai na libala oyo mobali azwa kinga bo mwana yo alingi akomisa ngai paka likola bazwa na ye tika ngai na kende ngai de nzembo yo bave Gabi Ndubile balingaka trop eza pena nzembo oyo soki mutu lokwa Jean-Marc Kabunda 520 giga le ministrable yo kiango amona rapena que Tadé Mbappé na mamba solo parce que ba nzembo to yembela lokwa ba vesi veni manager ba mikolo ba se retrouver mona mba ba blo mo à terre vesi manager yebaka moto non ça toujours un problème on comprend papi Musheni ba fossette à mikolo l'époque de nous vivons l'époque de Paulin Wanga immortel donc un Kenyan au Congo quoi hein Paulin Wanga solo la makasi. Merci beaucoup aussi à Paulin Wanga. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Paulin Wanga, directeur doré, Raf Liongo, Sony Mabaya, Sergino Manzambi, héritier vraiment Gabi Ndubile, donc bateau Basimi Masolo Bangwana. Kalate Broyoka, docteur Passer Auto, Emeli Jean-Marc Kabunda 520 giga. Adete Yankim. Des Moutikile. Cette fois-ci, vraiment Emeli Jean-Marc Kabunda 520 giga. Cette fois-ci, Baroka pendant 7 jours de la semaine. Nous sommes docteur à pasteur, on comprend maintenant. Ah, ta docteur à pasteur, Jean-Marc Kokiolinga, Motabo Kono Koleka, Mwana Naimoko, Namona Nangate, et Bongo Bolingo, Nazuna Pasiboe, Nabokisa Jean-Marc Ponanini, Nazue Nambeba Mokote na Bolingo, Soki Pona Maloba toi quartier, Nenabokisa Jean-Marc Pono qui m'avait mis na Komona, le collège Bolingo, Dessé à Motema, Yoneba Gunanga Love, Nalemba
liberté. Donc yango na docteur a passé. Ok, merci beaucoup à Tadé des mots Tikile, merci. Oui. Après si mote na Patricia, hein, Patricia pena yango ayo. On appelle ya parti à parler. Patricia Ngandou la fille à Facebook Rosie Mido. Rosie Mido, bamboto na ngona. Gino Kuluma Gino de Montikile. Gucci Eboule, Batutu, Gino Serge Gucci Batutu donc mote na bango ngona directeur doré Raphaël Yongo. Je congolaise mobimba mote no. Donc ngona. Maman Maria. Ok, merci beaucoup à Tadé des Moti qui est artiste et nabiso ya wenge musique à maison mère. La grosse moulu toujours on continue ça la. Congo France. Bisona bango, bango na biso na bango ekara molai. France.com site ya Tolo Masolo ya danger. Masolo kitoko. Congo France.com